Anniversaire nayo d'abord en tant que Betty Masengu, mais aux accompagnés na fondation nayo voye kolia ensemble na bana. Kaniselio makambo ya malamu esa manakati ya fondation puisque ezamba na liboso oyate tu as scolarisé les enfants ici. Oye la kabango ba fourniture, tu as fait tout ce qu'une mère peut faire pour ses enfants. Voilà, merci, super salutations déjà à vous tous. Et bien, déjà moi Betty Masengu, je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Hein. Et donc, joyeux anniversaire à moi-même, Betty Masengu, la star, hein? Donc la journaliste internationale et professionnelle, hein? Maman Tia Davline. Donc, salutations déjà à John Loubil à l'exceptionnel. Merci beaucoup déjà à la joie Amado Pichuna, Serge Jules Mindele. Merci aussi à Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. Je pense aussi à notre boss, l'ingénieur Afungine depuis les États-Unis. Merci beaucoup à vous. En tout cas, comme vous me voyez déjà, hein, déjà Polo Nanga, Fondation Betty Masengu, on a déjà na Simananga, donc Fondation Betty Masengu, Fondation BM, Bomoni, donc Toza déjà awa na orphelinat, les enfants d'abord na commune Yangaba, kaka na compte anniversaire, toye ko fêter ensemble na ba orphelin ya commune Yangaba, ba orphelin oyo bana oyo bazawana po to pesa bango lisungi to soutenir bango na lobaka que on a besoin que soutenir la terre fertile yango yo place oyo soko pesi nzambe a pambolo comme la Bible nous dit, il est le père des orphelins et la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc, donc nous sommes là. Donc, suivons déjà les images. On a bilogo to eliban na biso orphelin. Donc, to liana bango to sepelana bango, ça qui a semoul, ça qui a loso, bapakia ba jus biloko akolia, soso ezawana, spaghetti biloko. Donc, tozo li ensemble na bango tozo sepela. Donc, suivons déjà les images. Merci beaucoup à vous tous et surtout merci beaucoup déjà na ba ndeko nyonso oyo ba mettre biso main forte na ba prière na ba soutien et puis donc toujours surtout on a besoin ba membres ba limba kota na kata fondation Betty Masengu bengi numéro na ngeza affiché wana okozala vraiment le bienvenu ou la bienvenue et puis ba donataire surtout pour tozo sala kaka makam oyo na 10 francs o nzamba osunga na musala na biso nde tozo sunga bana oyo donc voilà merci beaucoup déjà c'est parti hein. On se retrouve juste après. Voilà, donc merci beaucoup déjà à mon boss, l'ingénieur Afungindou depuis les États-Unis. En tout cas, Congo Promo Mobimba, Oyeza vraiment, et là qu'on a biso to sungayango, et Kendeliboso, et Kozala vraiment, et là Komoko, ya malamu makasi parce que Tozawana, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Hein. Bana o baza bana na biso, to laksabango affection, na mukeo to zwa, donc to sungape bango, afin que bazala na sourire. Afin que bazala na espoir et donc c'est un peu dans ce sens là. En tout cas merci beaucoup déjà papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. En tout cas que Dieu vous bénisse. En tout cas suivez les images et on se retrouve déjà à la prochaine hein, pour un nouveau numéro de cette émission. Je vous aime énormément. En tout cas happy birthday to myself hein, donc joyeux anniversaire à moi-même hein. Merci beaucoup et bye bye. Donc, on vous aime bien.
na maboko bango bazo kopesa bana bitika toyebisa Nzambe apambola bango akanisa bango ebele misala bango ekeliboso tobondi na kombo na ye. Seigneur Jésus, Père de gloire, Père de gloire, totiki bango na kati ya maboko no Père de gloire, pambola bango kanisela bango ebele Père Mungu na mona bango te oso Mungu na sitana bongisa mabe ezani l'essence fait pambola bango kanisa ebele po eza oyo eza ebele baza nango me bazobwaka na oyo opesi bango Père de gloire bango baye kotala biso yo nde pambola bango pambola fondation na bango kanisela ye lisusu Éternel dit la porte na bango efungwama Père de gloire kanisela bango Père des armées Mungu na mona. Amen. Non, Nzambe. La main qui donne, c'est la main qui restaure. Nzambe apambola bango to bandi na kombo Yesu. Seigneur, Père de gloire, Père des armées. Yebo pambola bango kanisela bango bébé. Mungu na mona bango te. On se montre là na bondisa mbe pona ba vie na bango. Ezani licence. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tenza maboko. Daveline. Mwinda boy, eu penso contra. Pensa na renforcer. Ah, c'est qui? Laura. Falou banda. Eu suis. On a
Bonsoir maman. Bonsoir. Voilà, je sais pas un mot na bande kubasolo na biso à travers émission na biso News de Kin avec moi Betty Masengu na Congo Promo Télévision et puis na ba chaîne les kara awa na Kin à l'occasion anniversaire ya Betty Masengu azali boso na yo tomoni comment to sepeli ensemble na bana ya les enfants d'abord oza orphelinat bisika oyo zali. Je sais pas un mot d'abord na bande ko nyonso bazolanda biso kokko bisa bango nini. Merci beaucoup. Vraiment na pamboli nzambe pona tango obenga kibiso ki okoya ko fêter anniversaire ya fondation na kati ya orphelinat na pamboli penza nzambe makasi puisque mingi babandaka bongo basuka na nzela et puis mingi kutu ba trace ezala te mais chaque fois yo tenaka biso quand même aller pona koyebisa biso voilà nazana mutu boye nazo sala boye vraiment anniversaire na nga moko siko fondation Betty Masengu ko lien ensemble na bana ko ela mata mwaloso mwa anniversaire na yo d'abord en tant que Betty Masengu mais aux accompagner na fondation na yo boye ko lia ensemble na bana yango na topesi yo merci totombeli yo quoi to lobi to kaniseli yo makambo ya malamu esama na kati ya fondation puisque ezamba na liboso oya te tu as scolarisé les enfants ici oyelaka bango ba fourniture tu as fait tout ce qu'une mère peut faire pour ses enfants. Alors eloko tokoki ko senga kaka na baninga o bazolanda bayeba ke soki bali basunga pe ba orphelin en passant par Betty Masengu basali choix ya mabete po biso to sito yebisa ke azala pe ambassadrice na kati ya orphelinat oyo et puis tozomona ba preuve belé par rapport ya boye na ye awa Betty Masengu oyo atangaka awa ngaza mulakisi na ye muto alakisaki taper les mains mais tango akoni amoni ke agoko kende bipai mususu te nazonga ipa mama na ngai po baleki na ngai bazali. C'est pour vous dire que ceux qui eleki na nzela na ye bobwaki te ezali kokende na nzela oyo esengeli. En tout cas pour une fois encore joyeux anniversaire Betty. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup en tout cas. Donc voilà, merci. Ngana bengake vraiment maman directrice hein. Donc c'est vraiment ma maman, ma mère donc maman au penza la kisinga donc gauche droite gauche droite n'a tapé les mains donc vraiment voilà c'est l'ambiance. Merci beaucoup maman. En tout cas to sepeli makasi donc que Dieu vous bénisse aussi ainsi que orphelinat les enfants d'abord to yebi que nzambe soka sungi moi mukio ka tozo na nzela musala na biso to kozanga lisusu te ko ya ko se place ensemble na bana. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on se retrouve déjà à la prochaine. Merci beaucoup. Bye, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Ciao.